notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote papa. Yo vandi na route ya Kasavu. Okola banini pona bosoto oyo za na ba niveau na ndengambu oyo bosoto na ndenga batiki bosoto na bankadam to principal. Bon, en tout cas, ezo sala biso pasi po toza bana oyo tobotami na commune ya Kinshasa. Tokoli na commune ya Kinshasa. Commune ya Kinshasa ezaki na salité boyete. Mais pour le moment, tozo ebate ce qui se passe. Ba Brukumesto ba tchela biso na commune ya Kinshasa bazo sala eloko moko te eloko moko te. Ba lobaka ke ba suspendre quelques Brukumestre. Ba tana bango moi otozo banda et c'est koki. Mais tozo ebate eloko nini oyo Gentini comme gouverneur azokoka ko sala eloko moko te. Na yango tozo sengana ministre intérieur. Na ye Gentini ba yokana de façon ba pesa biso ba Brukumestre oyo malamu oyo bazana bolingo ya ba commune basala tala ba salité ndenge ezali tozo lela lelo yo ba virus ekoteli biso le même salité kakoyo soki to tiki yango eko provoquer biso so ba maladie mususu oyo eko yesu plus pire par rapport à ba virus mususu tozo comprendre eloko yo ko se passer te eloko biso tozo senga président de la république aloba ike bazo nommer ba Brukumestre mususu oyo ya sika oyo bako travailler na kini bopeto jusqu'à présent tozo yeba te po ba nommer ba Brukumestre eloko nini ezo zanga bango po ba nommer ba Brukumestre mususu na ba commune na biso tala commune ndenge bebi commune ya Kinshasa ezalaki boye te commune ya Kinshasa commune na salité to lembi trop c'est trop to lingi to mona moto zoko banda bolakisa bolingo ke bolingi biso ba peuple na bino bolingi biso pe bana ya Congo bolingi biso pe bana commune ya Kinshasa bo pesa biso Brukumestre tozo sepela na ye o ko sala musala po ete batu ba quand même bazala malamu commune ezala propre commune ezala oyo mutu nyonso akoleka mindele bazo koleka l'étranger baza koleka bazo mona nzela ekoma lokola poubelle ba terrasse ekoma lokola poubelle bo bambongo oyo bango bazo so ba recette bazo sala nango nini mituko ba pesi bango ka po batambolaka nango bakendo sala nango ba ambiance non trop c'est trop to lembi toza na posa bo pesa biso mo tozo kota bo lukela biso mesure bo pesa biso ba Brukumestre mususu bo voter bango de façon ba kota ba travailler pe to mona ba commune na biso ezala propre eloko to senga na bino yango wana
Mbote, monsieur journaliste. Tomoni bakaniveau ya ngamu no semi balé ya Kasavubu ya route Kasavubu et tondi na bosoto bangongo kuti bazobota na ba marque ya. Yo en tant que mwana ya Kinshasa okolo bani. Bon, nga vraiment avant natif ya commune ya Kinshasa, né grandi na Kinshasa. Mais na époque Mobutu tozalaka na basalite ote. Likola bichacha ba bugumesha ba komotiela biso yo. Mutazana ngaba kuna frontière ngaba na lemba bazui ba batieli biso na commune ya Kinshasa. Musani ni yako salela biso. Bugumesha koma na choquer au kina choka ba mbo na zigida ko ya marché ba kato a ba fulu yango tozolala na fulu tozola mukana fulu. Bato ba solo kona kunini coronavirus à partir biloko tozomona oyo musala to sale mate. Bugumesha koma ne mo kino ka bakiti na mo kanga ba musala ya yela awa do yango na kanga ka bakiti ko choka ka ba. Musala ko jamais asala tour ya commune na sala yango te. Ya fanda kana mo fanda biro so mpia ka bimage choquer ba salite yango to ba salite to komo ndena ba salite to bela tende na bana to bota to bana ba bela te comment pour la salite legi. Bon nga bena wasenga na ba lo ngwane kaka. Pour to so landi bien gentil na suspendre ba bugumese ah tout suspendre mais oh ya sala le côté atika epo na nini. C'est quand il y a un ticket là, où est-ce de connaître soit comment travailler dans ni na koloba. Il doit besoin long, il y a long, il y a peine faire long, d'office à long. Mingi bakenda pour garder à poner ça la biso na Kinshasa. Ça c'est ville salité. Toi besoin besoin il y a long, doit long que bâti la biso notable pendant commune na Kinshasa. Oh il y a des communes de 100%. Il bâti la biso vendre na. Yake. Merci. Bandeko awa na commune na Kinshasa to e baraté ceux qui tozana na bourgmestre to na bourgmestre te. Ata papa sapu kalemas malgré tout azara na nene mais quand même pe na quartier na ba venu to bando kutana ta 2 fois 3 fois na semaine mais au bourgmestre kutu un an to ebi comme on a été deux to ebi te sera uta wapi deux trois to tika ata comme on ata na ba venu te papa hein ata ku Chine bo ba coronavirus Chine va balonga coronavirus balongo quand même ba salité siko biso eza la kelima be otoni nyango toza bana Congo mais tozo vivre le roi toza ba étranger full OK ne boy full ozonga boy full na ba venir sur commune ya Kinshasa ezaka na ba full avenir moko ta commune ya Kinshasa lo beza bien siko bongo to lo ba est-ce que toza na Congo toza ba Kinoa toza bana Kinshasa to lo ba Kinshasa eza capitale ya Kinshasa parce que Kinshasa en place bat ba ya salité boy bourgmestre ngo yo ka sonité avant na bosoto na commune boso salité basumbaka basubaka babaka salité wana eh papa botela biso likamo biso to pour ça changement hein to votara ba bourgmestre wa to pona bango pona changement même si président moko ye alobi que to ça pour ça changement parce que jetini ngobila kin bopeto to za na kini bosoto te to ça pour ça kin bopeto mais to za kin bopeto c'est le contraire papa botela biso likamo franchement ce que le cas bo passer message jetini ngobila gouverneur mes respects olongo la ba bourgmestre ya biso zotikela nini soka zo sala te longo la papa tout ça pour ça moi na commune à Kin ou défendre ba couleur na biso c'est un peu ça
toza na de bonhomme na ntango awa baconstat tosali na banzela premièrement d'abord difficulté eza ya makasi neti boye embouteillage eza na liboso kuna tokiti totamboli makolo ti banda na telemaki awa na uti kingasana bango eza lokola deuxième transport na ngai mais ata nakomi na petro congo moyen na continue nzela eza te parce que embouteillage ezalaki makasi yango wana nabeti makolo na ndenge nakomi awa sikoyo nazwa transport ya limite soki nakoma na 13 transport mpe eza te bana totelemaki bon eloko ya kosenga na bakonzi ezaki atuka basala effort ke soki motango bazosala basisa yango po tosuki pana ta molai soki pana ta molai par rapport oke ya kozela bapromese oyo bazopesa biso ezowumela tuka basala effort vraiment ke nde balobaki eti le 30 juin tokofete na yango esala effort aussi oui transport eza ya komata atuka transport ya 500 francs etika lisusu te donc transfert eza vraiment ya komata donc po dépense ekozala na mbongo donc ndeti aller et tout nazalaki so na ke limité avec 2000 francs nabanda okekete mais na temps oyo atuka tozodepasse oyo plus ou moins ba 4500 par rapport ya baembouteillage comme omoni embouteillage okiti ozwi moto ofonction lisusu nzela alors tozosufrire na makasi donc en tout cas gouvernement asala effort vraiment ke liboson ke asilisa makambo na basolo notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,